virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. Mulher de coropa transparente, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida coropa. Vamos sair nini abimi. Et puis après si ordre na ba soda so parle 8 makekete wana ba de rouge wana ba na ngambo ba 4 kwenye so ba surveiller mutu kutina ve. Après si ordre ba soda msubo kota na kati boboma. Jour wana Bible lobi mutu moko te abale prophète moko te mundimi moko te membre moko église abale te atikalaka na Israël. Bango nyonso Jéhovah sa nini aboma bango saka bango. Alléluia. Alléluia. Les places oza komona été ozali camarade na mutu oyo aza na problème na Nzambe yo pokoti na problème na Nzambe. Yeah. Omoni ba belge bazali ba camarade banani. Yeah, boya bota. Ya ba famille ya ba Jezabel ba arabo ba boma bango. Est-ce que basali ba non? Le fait que ba na relation. Yo ndeko yeba relation nani oza kotambula na mabele. Mutawi kozala papa na yo mama na yo ndeko na yo camarade na yo mais soki akoti na problème na Nzambe yo oza kotambola na mutona yo lingo salisa mutona ekoya yo ekolanda yo mais conclusion ya toza na mama ani yo mutu kopesa yo concernant molimo ya Jezabel. Est-ce que molimo ya Jezabel emonani pete kati na ba société na biso na mikolo yo na basi kodominaka mibali toloba tozali yo yango tolobaki mingi na émission na biso ya Sara ezali babati mingi penza ozomona molimo ya Jezabel eza nango bien te soko oza na molimo wana Nzambe aza te donc eza bien te fo kolongola molimo soko oza na molimo wana senga Nzambe alongola yango obie sala effort yo moko tike nani yango donc olongwa na misala wana eza malamu te même si omoni ke yo moto ozodomine ozo mobali aza na mwa koloba te ndeko na ngai Nzambe aza te totali oyo nyonso olandi awa suka nango makila etangaki epuis kosuka makila etangi lifelo bon wana eza pena malamu te lukoza na kaya Nzambe meme ni we yele lelo oyo oyebi ke ozokozika na moto lifelo te de molimo Jezabel wana eza nango bien te tosenga Nzambe alongola biso molimo nyonso mabe molimo dominance eza bien te tosenga Nzambe alongola biso molimo nyonso molimo kamnyo ya ngai ya mobali na ngai molimo wana eza molimo Jezabel eza malamu te salon ya ngai salon ya mobali na ngai ozoloba ke kamne oyo eza na ngai kamne lobi ozoloba ka yo ale lobi ozwi maladi ale mutu ozako loba kaka ngai siko na mbete hôpital ovandi wana mobali akozala siko soko ozali koloba ka yo est-ce que mobali akozala capable ya kofutela mutu kwana nani mbongo ya chaque mois ezate loba ke courant mnafuta la facture courant yo facture mai siko yoko ye mobali to muntu afuta ji facture courant te siko ba yo kata courant na ba mulili sibino mbibalezi molimo ya Jezabel Jésus-Christ amona na église ya Thyatira molimo ya Jezabel soki toyebaka te ezali nini na banza Nzambe asungi biso nyonso nefiske a 1% toyeba epetina ya molimo oyo Nzambe amonaki ezalaki na église ya Thyatira biso nyonso molimo soki ezali kati na biso tosala effort totika yango bapapa na bana toyeba ete kokendaka na libanda oyo kozwa basi ya libanda tokende kokuta na bolingo ya makasi kasi bolingo yango ya Jezabel kaka to kaka baya kovandaka yo na bureau epuis mbongo akompagnezaka kokende mpoka baya kovanda yo mbongo oyo koconstruire ndako na yo oza koconstruire te epuis jour misu ne kofonga na libuso wana oza kozula mbongo mpe ekufa mosala wana mpe balongoli yo mpona nini parce ke kozwa mwasi oyo omoni ete ye moto alingaka yo mingi nzokani mwasi yango bolingo ya Jezabel kaka mpona kodomine siri yo mpona kobenda yo mpona kosise yo yango wana mwasi mobali nyonso aza na 2 bureau 2 basi 3 basi ayeba ete basi nyonso baza kolandelaka après premier bureau baza na bango kaka ba Jezabel biso émission na vérité tobangaka mutu te mito yaka na libana Nzambe brute ndenge ezali ozo yango na ndenge ezali concentré po kende koyeba koma ekozalela bato oyo bazalaki bapersone non grata na yebi ete bakufaki na ntango Jezabel
akufaki na tango Jehu abandi kolandela bato nyonso bazalaki na relation na nani na Ahab. Donc molimo ya Jezabel ndeko soki toteyi yango malamu te tika obenga pasteur na bino asunga bino alakisa bino molimo ya Jezabel. Molimo ya Jezabel ezali kasi kindoki ezali te. Kindoki yango wana tozali koconfondre na molimo ya nini ya Jezabel. Mama ani avant que moi que ozali eloko mosusu sanka mpo na ngai na silisi na ngai na mpokwa ya lelo yo. Ya siko likambo nayebaki peut-être ndenge Moïse akenda kokutana na montagne wana ya Sinai wana Horeb, montagne de Dieu. Ya bandevaki ye siko prophète Eli lisusu même elingo baba nyonso basoko kokutana kaka na montagne wana, donc montagne wana ezalaki ya ba mistake. Bon bato nga na yebi bandeva na Nzambe ki toza komona ngo ye oyo prophète Eli bakutanaki na Nzambe na montagne ya Sinai, na montagne na ye. Moïse sous akutanaki na montagne wana kana place wana kana Sinai. Oza na raison, c'est pas si bakena komona mukongo ya Nzambe. Bamona ki Nzambe ya wana bazala na cas spécial ya wana bazali enlevé. Les réponses musu na wiko pesa ya wana biso ba tutozinga ko wela ki o prophète na biso. O papa angolo na biso. Faut ozala un peu attention à mon prophète. Mon prophète o soki to sali erreur to koya ko sala ba église ya ezana ya tira qui est na ba fausse prophétie qui est écoutez na molimo ni ya Jezabel. Donc soki otali bien pour qualifier comme prophète de koto revoir un peu ba condition mutu po benga ma prophète. Soki te mutu nyosa bengi prophète tika ye ba jekaza na molimo ni ya Jezabel. Jezabel. Si bien que Bible le veut ba musuba zali ba docteur, ba musuba pasteur, ba musuba prophète. Mais keba ba prophète on Nzambe azali kolobela to Bible azali kolobela ba oyo ba leka na taya kala. Na ba jour oyo quand on parle de prophète vraiment tout ça là un peu attention na mon prophète. Tata Jésus to yi prophète mon côté. Mais ba Daniel okuto bazali ba. Même ba Michel to moni. Ba Obadia ni so to moni. Ba leka sima ya ba leve kaka ya banani. Ya ba Elika ba Elika ka ba petit prophète kaka o to za komona. Donc nous devons faire beaucoup d'attention à ko wela titre ya ba prophète. So ko za prophète na mna ki mettre na yo. Na pesa so komba prophète yo zo yi formation yana ya ki prophète. To moni Élisée ba bwa kele kazake pa nani. Et pas prophète Eli. Ba Obadia kuto bazuye loko mokote. Sinon ki obéissance ka devant mettre. Nzambe apambola bino na tambo ke kotanga mokanda un roi na o mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã. Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. Mulher de coropa transparente, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, é uma armadilha de Satanás. Cuidado com ela, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. De pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã.
Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de barriguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. Mulher de coropa transparente, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, é uma armadilha de Satanás.